www.potonapoto 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 www.potonapoto. Tomolaki Newman Christian Dakumuda de la commune évangéliste à Sambela. Les parmi missions Baleka dans l'interview amiko tourné sur la Serge Moloso a betango ndenge mo boye alana mwatashi mo ba Serge Moloso yo resoni ustika nango yo na Christian Newman. www.potonapoto. Ils ont été là fanatique. Non, pour mes dans ngote donc terrain za la glisser ou pas nga Serge Moloso na ko banga te. Pour banga ka nzambe ye mtasala likolo na se tant que zo na eta likolo te na banga mutamukili te na respecter mutamukili. Lovely. Merci beaucoup Serge Moloso. C'est tout ngba le lot un album na yo obetina bandeko na yo ningi zala kaka ba featuring ose ba featuring na bandeko na yo boyemi kaka yo muko na ba musicien na yo. Ekota mala moko tina kat. Ozo comprendre Laurent. Ezaka makambo te. Mambo bazo pekisa o musique bazo ba pekisa yango musique ebetaka te na poto yango ezo sala. Nini yango wana o ba pekisa. Ekota tina kat. Na bien. www.potonapoto. Dans l'album ils ont 9 titres. Banze Mopeza wana na yembi lokwa ba JP Loboko na se featuring na grand-père Benz Boziana banze Moza na yembi neti ba Nikens Bayaka. Serge Moloso le loyo onimi obimisa album olinga ki terrain tika la vide po yo boaka obi olinga ki non terrain ndingeza no bat musuba boaki ya po yo boaki po babi biso na Paris pene za kanis moi guerre. Lovely. Le loyo yo ye leki na bino pe aza mikolo na terrain sur le terrain peut-être bouger mabe leki na bino yo yebi Fabregas. Quand même il Fabregas bon excusez moi na bengi petit pour à collègue quoi. www.potonapoto. Mettons otala kinze mwana eve jalo to otala kinze mwana eve jalo pas. Bon na ebité na talaki yango te so na bige na talaki yango wana mana kosia donc nzamba limbisa hein mais na talaki te mais na yoka kinde batu bazoloba ke non férié asala kinze moko bo eve jalo mais bon na ebité nga la songa soko edenga otangela kata 3 musiciens oyo ba bisi ba album oyo mona sur le marché mo type no bité ndeko nanga oyo asali musala ya mikolo to ya nyoso mikolo bala mike 3 Lovely. message mo pourquoi vous été au featuring na ye Newman. www.potonapoto. Mbote on est sur la mine d'envoi journaliste et Saint-Esprit abonne toujours match là qui te commence avec les meilleurs sites www.potonapoto avec yemko la mine d'envoi personne ne sera toujours balobi lelo oyo tout ça dans ma solo et belé. Merci beaucoup na mndeko nanga oyaza na derrière caméra Arnold Babi prêté à danger Babi image ya boysan ye maratro balobi lelo oyo to yambi moko na biso moko o lelo yo asala ado sepelisa biso toujours yo kabiloko bien ndeko na biso moko musicien moko ya mboka na biso lelo ado album na ye ndenge kaka ezalaka masolo ezalaka kitoko mosi nsala bino toujours na kombo na ye Serge Moloso bino tu boyebi dans le monde entier bandeko na bino congolais ndeko na biso africain ndenge ezalaka kaka toujours na opesa ye mbote bokomona lo tobetaka toujours masolo ya album na ye oyo bozomona na katikati na biso fiche yango oyo ndenge ezalaka toujours eloko bomba te bozomona yango kaka na droite na ngai nazopesa kutu mbote bozomona. Bonsoir. Ouais, bonsoir la mine d'envoi. Bonisa. Santé kitoko nangolo nzambe.
Merci beaucoup Serge Moloso. Ça fait un moment au Tikaki Biso na Paris, aux Aki na Kinshasa. Nga na yebi musala organisateur na Kinshasa, mais bateau ba yebité. Okoyo sabango moi makma trop ya Paris, zaki vraiment dina quoi ya korume na Kinshasa. Ouais, merci beaucoup pour la question. Moni Kinshasa na juste pour finaliser album nanga mot de passe. Na musicien moi blo amikem ketigalaki et singa ke non na sur place na musicien ba sa ba clip ba tournage et puis yango moni logo esili na zongi biloko skonde to ba boyo ezolamba na izine donc d'ici là et obimapo mokile sepela quoi. Merci beaucoup balobi lelo o tulaki dans ma solo album na ye au boto kamo d'espace toujours gagner ma solo zalaka mais Serge Moloso avant to kota vraiment dans ma solo album bato ba yeba public ngeba orchestre tikali ndenge nini otiki bango ndenge nini. Ouais, orchestre tikali nango bien vraiment bazo bosser bon yango ezalaka tanga na zanga na musika bango babosaka na bango po musala na biso yango tosalaka donc ezalama très bien toujours bien na bango de temps en temps bayebi pe évolution makambo nyonso ndezolegela na poto affiche pe utu bima baza nango deya na kini donc bayebi ke d'ici l'album na bango eza sur le terrain et puis so album ebimi ndenge na kiti sur place po tosala na bango promotion ensemble. Merci beaucoup Serge Moloso. Serge Moloso ngbayeba lelo un album na yo obetina bandeko na yo ndenge zala kaka ba featuring ose ba featuring na bandeko na yo boyemi kaka yo moko na ba musicien na yo. Bon album mot de passe ils ont un album na nga moko Serge Moloso ils un groupe na ngate mais ils sont accompagnés par orchestre na nga Serge Moloso featuring ya libanda à part orchestre na salika na moto moko na chant Wazapé doyen à musique nabiso donc grand-père Benz Boziana tout ça nenze au mora kitoko titre nango JP Loboko na salon JP Loboko place tozalia donc tout eminenze moi du début jusqu'à la fin et puis tout ça na clip mora kitoko de façon que tout les bayoka ba au monde appé ba sepela donc c'est ça quoi mais le reste est tout na salle orchestre nanga. Merci beaucoup Mbote Belé na venanga JP Loboko balobi. On est dans le salon Oyo, Balobi, tout le temps. Il y a pire VV à 4, VJP Loboko. Babi, dans la marcade. La marcade pour sonner, on a comika wana, au bengi, mbalama baroya rozo. Ça, je me le sou. Donc, album, ils en ont combien de titres d'abord? Ouais, merci beaucoup la question. Album, ils en ont 9 titres. Normalement, ils ont 15 chansons. Mais le producteur a déjà mis tout ça. C'est des moko. Na place que tout ça double CD pour nam swinga moi les loba tu ba comment nam soit dans la carte on a parlé avant dia tia double CD boy pas yo ka ma bienté et on te disait qui album mango en 2 parties hein donc toujours mis ça CD il y a 9 chansons na DVD il y a 9 clips où ils ont bima après le reste c'est tomber tango prochainement quoi dans l'album ils ont 9 titres Banze Mopezawana na yembi logo ba JP Loboko na sa featuring na grand-père Benz Boziana Banze Moza na yembi neti ba Nikens Bayaka Lipada na Nzio Mbimba Patimo Benga les célèbres parisiens aux yeux bleus les boss Casanova na yembi Banze logo ba NG Venanga Gis Luntadila les grands taximens na Zawana Banze Moza logo la Nzembo titre nango tie break na yembi Venanga sous les grands taximens Edo Situsoluka Nkoko là nazomona Edo Situsoluka nazotala mbala moko Gabes tous les grands kelele Fanny Selos Ndombasi Gauthier Boulay mokonza aéroport Anjili et puis za nanzio mususu na yembi mère de mère donc femme nanga Cécile Fekele banzembo ma ezebele sans oublier nzembo et à point de repère on a yembi général Grada Kumbu nanzembo moko on a yembi producteur wazo sa masolo Henri Wanyama ve production à part wana générique Pesali il y a un des titres phare album quoi donc 9 titres. Merci beaucoup Serge Moloso. Bato tala yo ba comprendre que album on d'espace c'est dans 9 titres où le pour faire kobimisa première d'abord il y a CD après prochaine fois au kobimisa DVD mais na vous rectifier moi moké na lobi bien album ezobima coffret CD à 9 chansons na DVD il y a 9 clips les mêmes les autres na même coffret dans les mêmes jours donc na lobi album ezaki na 15 chansons mais tout divisant en 2 parties na place tous en a double CD tout monique non tout misana no 9 les restes ba chanson to bombiango donc 9 chansons oizo bima eza na CD na DVD na mbala moko na même coffret dans les mêmes jours CD obima et ozana DVD nango il y a 9 clips.
Merci beaucoup Serge Moloso. Au monde nga ki na tia vraiment na erreur Serge di munga za ki wana pembeni pona ko modifier kan ndenge ezalaka. Serge Moloso le loyo onimi obimisa album olinga ki terrain tika la vide po yo boaka obi olinga ki non terrain ndenge za no bat nsuba boaki apo yo boaki po babi biso na Paris pene za kanis mo guerre ndeko na ngai ve na nga Thierry Mongita babi wana prête ya danger ve na nga Thierry Mongita mwana ya yolo ya solo Thierry Mongita ai mambo na zoloba po terrain bena biso awa yudek na kine kuma ki mo musukusuku danger oya boaki mais batu babi ki non Serge Moloso abetaka musique bien batu basepera la musique na yo ba message ko yo kayo ba fanti no balinga ko mingi mais Serge Moloso lelo Teresa de tout au bengonde dans moi ya ko glisser onimi oboaka na yo album na yo na temps oyo. Ouais, déjà koloba ke Teresa glissé wana eza ça n'engage que yo pour nga na zo la musique était pour un tel abimisaki nga moyena bimiseza te pour nani yaki na nani. Donc mutu na public na yo public a calendé zaki ya kosa matro ba zaki stationné ba yebi ke non oyo akoza la public ya vina nga de la jungle Weranson to akoza la public ya Papa Wemba do yaza wana obligé ka soki ayoki Papa Wemba bimisi ya somba akaka Papa Wemba ba miso asomba bangote. Mais lelo au fur et à mesure toujours travailler public peut ba comme na souci besoin peut ba yoka d'inspiration mususu ezo ya donc nga na album nanga pour na yebi ke non ba texte nanga bien mélodie bien et puis naza sûr que so ebimi nango même ata nengi album a nanga 13e apôtre utobi ma nanga Kofi na obanga nanga ngote pour na yebi ke non oya nga pe so ebimi ba to sepela nango kaka po tozo ela pe le match à coupe du monde terre donc oya obimisa bimisi donc to ezate ke ono tambo nga na ko bimisa te point tel abimisa ki na obanga mutute to banga nan po musala ngo nzamba pesa so yango wana kaka. Donc sur 100%, à 40% déjà, c'est déjà bien pour nous. Mais nous avons sûr que nous avons 70. Merci beaucoup, Sergio. Babi Serge Moloso nde yepena lobarana ye. Mon nom repena basala ngombe Serge Moloso venda ya loba. Merci beaucoup na Ambara Kuzama Ciseaux d'or barobi ngonangai lumière isengo ba lumière barobi motema bibiche lourd de bondi ba moto tout ce que vous allez bato tout bazolanda yo kolo ngai na loba lelo tanga na lobi Teresa ko glisser il lobi ngai te pour ba fanatique notant lobi ba fanatique na yo o ba sepelaka na yo bazozela yo Serge Moloso mais par contre terrain ezaki ko glisser l'autre moni vena so mon papa utuko boaka terrain ningani muke mso ko boaka dernièrement terrain ningani muke sikoyo terrain ils ont glissé c'est dit que ce qui au bois qui est kenango parce que mutaboa qui a zaté à part venabiso na sens soir ils ont été là fanatique non pour mes dans ngote donc terrain za la glisser ou pas nga Serge Moloso na ko banga te pour to banga ka nzambe ye mtasala likona c'est tant que zo na ngana eta likolo te na obanga mutamukili te na respecter mutamukili surtout que na musana biso to sala ya musique okolo bateke obanga mutu po bimisi po mutayaki na mutu azate ozo comprendre pour avant toye ba kombo mususu toye ba rapé ba kombo mususu au fur et à mesure ba tozo vivre ba tupe ya ndenge na ndenge bazo bimarara et puis bazo sala pe eloko moko ya bien o ezo sepesa batu quoi donc toko banga mutu mo te na terrain quoi. Merci beaucoup Serge Moloso. Est-ce que vous avez permission ou bien tu as extrait na yo moko ozana album o batu batala pour mes athées ceux qui ma possibilité zali nzembo mbimbeza to tia titre fa titre ya nzembo ya JP Loboko o to sala na grand-père Benz Boziana to tia nzembo JP Loboko donc nzembo ya JP Loboko et ko kota nango déjà pour batu ba mona pe featuring petit sala na pire vient na ye quoi donc ba Paul Luwa bazawana tatanga na tabana pointe vient na JP Mandiangu na pointe donc Thierry Mongita mokonza funa obige mikolo ko mokonza funati libosa zayi mokonza lemba mokonza yolo mais sikoyo akomne mokonza funa donc Thierry Mongita talaka tatanga na ntaba tolo bate Paul Luwa tolo bate tozolo bagati voilà sikoyo tolanda extrait ya album ya Serge Moloso o ayemina venaye grand-père Boziana babi titre nango eza JP Loboko avec ndeko nanga les meilleurs réalisateurs à notre vous
500 mégapixels tolanda image oyo. Lovelyz. Lovelyz. La salle Lovelyz vous accueille dans un cadre exceptionnel. Tout au long de l'année, en journée comme en soirée, nos espaces se transforment au gré de vos besoins, selon la typologie de vos événements, privés ou professionnels. La salle Lovelyz est libre de traiteur et de toute prestation et peut vous orienter grâce à son partenariat avec différents prestataires. L'équipe commerciale est à votre service pour personnaliser votre devis du lundi au samedi de 10h à 18h. Venez donc découvrir votre nouvel espace et son décor unique. Lovelyz événementiel, c'est l'excellence à votre service. Awa tongo etani badone ya sebandi moto amemaka mokumba nde ayebaka kilo na yango tokatisa suki biso nyonso na salon JP Loboko na marka de poissonnier nabandisi te forsenga na boya ntango nazwaka batinga minga lokola sonzo na nzoto ya moto JP Loboko papa wailuka na mama ndilu baboti ya JP Loboko lekisanga kolela mponga moko na kokoka te pinzoli ya kolela na ngai esali balabala na matama na nga JP Loboko idositu soluka nkoko nakolela 40 jours 40 nuit pinzoli ya kolela na ngai etondisa mokili esala delige ya babola ya bolingo JP Loboko forsenga na boya ntango nazwaka batinga minga lokola sonzo na nzoto ya moto JP Loboko. Problème de sommeil, de baisse de glycémie ou de fatigue physique, Maxi Bien-être pallie à tous ces désagréments au quotidien. Issu d'un mélange de plantes asiatiques aux vertus reconnues, Maxi Bien-être stimule le système immunitaire et renforce le corps en général en rétablissant le niveau d'énergie, en améliorant le sommeil, en stabilisant la tension et la glycémie, en soulageant l'hémorroïde et la constipation sévère, en renforçant les efforts mentaux et en participant à la bonne forme physique. Anti-rhumatisme, il restaure également le système érectile de l'homme et de la femme. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et du couple. Merci beaucoup Babi, réalisateur vraiment Arnaud Vouman Babi 500 mégapixels Babi ça y est mavatro tanatie sur image. Merci beaucoup Nandeko nanga Arnaud batu batel image wana ba sepeli Serge Moloso batu batala ba qualité clip boy mamba boy clip osali yango wapi. Bon, bah clip misusu na salle na poto mais ming na salle na kina donc talara on a émina grand-père Bozi tout ça li awa na poto c'est na poto na grand-père ouais. Voilà, merci beaucoup à tout batali clip wana ba sepeli beaucoup et Serge Moloso lelo yo ye leki na bino pe azan mikolo na terrain sur le terrain peut-être bouger ma bé leki na bino yo yebi Fabregas. Quand même, on Fabregas. On a bien Yamado. Ouais. On a bien Yamado pour la petit moko bon. Ah, excusez-moi, on a bien petit pour un collègue quoi. Donc collègue, azobeta musique na bien et puis album n'est pas ça là qui est un succès. Vous avez qui mon bazo binango, na poto be batunyo so binango. Donc c'est déjà bien pour naïe quoi. Donc faut tout boire qu'il est ba fleur rebelle. C'est l'album Messimbi. Ouais, album Messimbi. Waouh, le album na Messimbi te faza rando qui peut qui les hommes mon album Messimbi. Ce que Serge nous ça les gars le bagage non, album Fabregas Messimbi te. Le fond na chor. C'est ça. Merci beaucoup Serge Moloso bazo talo bazo seka bazo sepela na moto ne mbanga ne tembo wapi. Serge Moloso
nga na otunore loko moko soko répondre nga esalanga bien ndeko na yo collègue na yo eza bina toamna masolo ya album na yo mot d'espace ndenge ezalaka toujours ndeko na yo fe regola na nzembo moko oyo ayembelaki ve na ye père na ye ya ntsone lelo abengi ye ve jalo etaki yo conseil nini okopesa na fere betongo otalaki nzembo wana ya ve jalo otalaki nzembo wana ya ve jalo pa bon nayebi te natalaki yango te so nabike natalaki yango wana ma nakosi donc nzambe alimbisa mais natalaki te mais nayokaki nde bato bazoloba ke non fere asalaki nzembo moko boye ve jaloux mais bon nayebi te bon wana nayebi te mpona natalaki yango te atie ya nsone ese wera mako ondima asala clip na fere azwi pena mutu pena akokana azwi nde mutu akokana lokola nayebi te antuka nga natikala otala eloko yango te nayebi pe te nayokaka na matoi na ngaka nde bato bazolobake non fere asali nzembo moko betita nango vie jaloux mais mutu moko aza na clip wana lokola vie na ye nsone mpo fere aza pire peti avie te donc premier na honte selon yo ntango oyokaki bongo ki ayibengi ve na ye ya ntsone ve jaloux ndenge yo oyebi fere par rapport à ya ntsone lelo moki mpe yebi fere par rapport à ya ntsone mais ntango omoni fere abengi ve na ye neti papa oyo ya ye ve jaloux yeve mna otala mpenza palin ya peti na ye mais yo conseil nini okopesa na ye même ndenge oyo oyokaki kasi conseil nini okopesa na ye est-ce que yo confirmaki que non fere abengaki vie na ye vie jaloux to yoki noka ndenga mpe na yoki po bapesa conseil soki ma makambo eza solo me nga sikoyo lokola nayebi nanga makambo wana te donc conseil oyo naopesa na mosusu conseil naopesa makambo eza ndenge wana te naopesa conseil par rapport à quoi nabanga na tobangaka nzambe lamine tobangaka nzambe po mokomosu obenge na featuring non ya te nani fere aya te po ane réponse te mes réponses non peut c'est réponse normale donc nga nayebi makamba o fera yembi vie jaloux en tout cas nayebi te qu'est-ce qui prouve que vie jaloux na zawera pour na ndenge nayebeli fere akoki jamais kosala eloko yo zoloba na po yebi ke wera nso naza pire vie na ye bongo sikoa oyemba nzembo moko bo titre nango vie jaloux par rapport à quoi oyebi biso ba congolais oyebi ke nimi ya congolais ezalaka congolais ba congolais balingi ko interpréter makambo trop c'est fere ye moko lera asalaki nzembo wana malgré to apesa yango titre vie jaloux asalaki yango vie ayeba ke vie jaloux eza wera to bata mokili ka nde bainterprete yango mal ndenge bamesana bako interprete mpo bakotisa conflit entre vie na petit na ye Serge Moloso merci au Serge Moloso qui me question adobanga na répondre normal pour nga nazalaki te so ezali kutu ke tokutana na fere asinga ke non ser neza bona osanze moko na chrétien vie na nga do na titre ya nzembo ngo za vie jaloux wana naza conscient na yebi ke non tokutana na yebisa yenga mais siko ayebi sinenge loko te nga pe nazo ko na minoka bato na ko confirmer loko nga na o na yebi mutu na makolo te quand même Lamine tala tout monde zo kima nga Nathalie oyembi na grand-père obenge grand-père non bosa clip grand-père boyaki te aboyaki te déjà na remercier pour avoir vu mon déjà va solara bien na petit nae et puis na signaler que eza première featuring oyo via sali na ba génération na biso quoi hein pour so talivier banda ndule na e passa ni featuring na ba jeune te donc na première jeune oyo via ndimi vraiment na initiative ya JP Loboko que non aloa nzembo wana yembinga hein fona sola na vie na yo atsape moi poids et puis à sola pe vie pandima tout ça les masolo na landa ou tu vie tina kinto kito yembela kuna malgré tout clip te yo sala vous comprenez donc à vie mouvement nazo bois que les ba faire il y a trop pour c'est pas donné à n'importe qui hein donc c'est ça quoi ce qui lelo ve aboya ko ça no clip inge salonde soki lelo via boya ko sa na nga clip so ngai sa ngande ni bona ebite ko kai pe ko za na mususu na ko kai ko condamner te so boya ko sa clip na musu emploi du temps na ye ils permettent te pas ça na nga clip donc moi na lo ma bezate ozo comprendre ponga na ko boule que non que non na musu via boy na ega katika boya po na trouvant un peu mal que non via ndimaki na studio to yemba na ye parce que comme na tanga clip a boya mais so ka boy na condamné te pour cause d'un empêchement
na musu pe loko mo ko sala ke to sa ne clip te mais ce peut to sa clip te na vie mais na CD bat benga ba yo ka de ke no asali featuring na vie ne bo sko nga na okangela vie na nga kanda po sa na clip te Serge Moloso babi mo nga mayela na kolobo wapi mais la compagnie ke loko zo kima kasi ndeko na yo obi nga na okimelo te la mi la compagnie zo kima mais ndeko na yo Ferré ayembaki na vie na mo pao babengi ndenge zaka na studio ayembi babengi asa featuring basa clip pardon nangonga clip Ferré Akimi aboyi wala ko émission eza partout na internet na ba télé tout partout qui obeti mamango émission papi momoko monango ko obeti émission ene onanga Willy Kaimbe vrai na pesi mbote skaza na Kishasa omona yango dia de regreteka ah petit tozaki na ebe ani to yembi na ebe comme era clip petit aboyi mais ce que c'est là yo salonde mais yo a yo lobby salo le retour comprendre bon déjà nga na répondre le romoko déjà so ifera avec na besoin ça featuring na vie na ekofite ainga pa ya na éteint mais le fait qu'il se déplacer qui aye mbinzembo na mso jour à clip azape na azape pas trois groupes na ya ko za pas empêcher pour ni mukilezo le belonga mabe et ça zaka obligé faire ça à clip pour ça yemba na disque mutu to yo kanzembo wana yo album azoka album à 13e apôtre azoka nzembo yo vient na ya salina petit na ye maintenant la clip azate ça non rien pour ça yemba na disque so bazala kina likanisa mabe même na studio il y avait mon père nga ya te pose pe casque yemba mais le fait que yemba qui déjà c'est déjà bien à monique non wana za vient na ye le quoi azaki na besoin na yeba ça eloko moko boye ayaki ayembi mais so comme na clip na souffrir azate azape na ba contrat na ebele à cause à par-ci par-là ba temps au via zolinga ça clip ezo correspondre te bon ma beza wapi Serge Moloso yozo kimano po mteto kozonga Serge Moloso tomonaki Newman Christian Dakumuda le la comme na évangile comme Sambela les parmi mission na baleka na interview ba miko tourner sur la Serge Moloso abetango na ndenge mo boye azana moi tâche mo ba Serge Moloso yo relation ostika nango yo na Christian Newman na éviter mission nga pe na 8 ans otala ngote pour na éviter mais kasi relation yo tika nango kasi relation to tika nango na Dakumuda za na relation bien la preuve année so na kini to mona na to sola na biso même jour to ça la featuring ya nzembo on a grand-père nzembo jipe le bo on a grand-père na RTNC to za na Dakumuda akota na studio aya vanda to solo la yo ki biso ne to zemba kenae mais lelo yo akomi ko sala musique en Nzambe po ezana openzela mutu nyonso ezana onzela mutu nyonso différence za kaka kuna bazoyemba gloire en relation bien na ouais tout ça na relation bien ce qui mutu moko to journaliste moko a interviewer qui a répondre ma bé nanga en tout cas nga na sengle bolimi c'est pas Nzambe ce qui tâche ngo ya zara nango ya nga pona nya yebsa nga otele to kutana na okelo ba on émission yo ko kabwana na Dakumuda bo kabwana bien na nyuma ouais nga na yebike to kabwana biso bien poto ya poto na Dakumuda biso nyoso ba musicien to tika na biso wa tika na biso si je me rappelle bien il y a zonga na 3 danseuses et puis na drummer Abraham tous les restes ba musiciens ba tika la awa et puis nga kutu faut azala bien nga po ngande na sala la fierté vraiment ya la vignora na libanda pour banana tikala la preuve année que ozo maman de passer sa 6e album donc relation fait à la bien donc faut que tu y a boire la petite ba fleur que non petit na vraiment donc a tikala mais alaxa vraiment gaza combattant en musique vraiment donc aza ma musicien pour mingi ba tikala bango lelo ba changer na bango les côtés. Vous comprenez, mais encourager toujours na sala ka boulot de façon qui na la bien tout tel musique orchestre na kini vie pas monaka donc mais ce gars na haine en tout cas nzamba limbisa mais nga na haine na été. Merci beaucoup. Profitez pour l'occasion pour na pesa tambote Dakumuda Newman en tout cas ba salam vraiment au sambela pe pour na biso ba petit na quoi. Maman Maria kaka. Merci beaucoup. Mais ça je me suis pourquoi vous avez été au featuring na Newman. Non album Oyo Lena banyango new. Mais avant banda vous avez une idée d'album. Au sein de 6e album. Pourquoi vous avez raté une idée au sein de featuring? Bon bah tande permettre nga album mingi. Lena olubake no moins ba 5 albums na sala ngo na poto. 6e album de oyo yango sala ke non au TMC groupe na kini pour album ezunga presque 3 ans. Pour bima ndenge zabu na peut bimiter. Na zula on matin 3 ans. Vous comprenez? Mais ce que vous avez que l'album on a mususu leki na wano sa on a kin
na oboya kosala featuring na grand-père par rapport à na Darumuda par rapport à quoi? Pas au featuring na yé, mais ce qu'on entre temps vient changer de ma solo. Donc moi tout ça année sous featuring les athées. Vous comprenez? Mais les athées qui ont na za soit na haine moko boye pour na vie na ngate, na za na respect ming pour na yé, donc tout ça là, il y a ça là tout quand même l'avenir il y a poto. Aza déjà mutu moko photo tout bois que va faire, tout sambela tout le belage toujours bien na vie. Vous comprenez pour ba bénédiction pesong la biso. Mais biso na lo ba mabe. Merci beaucoup. Toujours vraiment na solo na biso ndenge zala kaka on ezele kaka moma solo ya kododa doda yeto kanenga koloba nenga kopema po mpepa poto ezo moi kala rume moi trop na kintu ngai moto chuba chuba moi bichuba chuba mais akimi na yango. Merci beaucoup na Serge Moloso ala pena mona maele ebele et Serge Moloso toujours na album na yo pour maso to fan déjà pour na album na yo. Album notre qui teng teng banzemo mais générique ils a combien en carte? Bon générique ils en ont encore moko ce qui m'a double CD tu as tout ça double générique mais le ils en ont encore 9 chansons d'autres betineti oui rumba bah style est différent et puis on a générique moko d'autres titres phare et album mot de passe c'est un des génériques générique yo bois qui na carte ou pas parce que comme nous ba leader il y a orchestre boyemba ka premier un peu de bois na kati kuno bois qui ba misera ndo. Non mais faut otika mutamna musana ngana chanteur na ko bois ba cri sous-souté ba animateur na nga siko bazana orchestre so ngana ko bois ke la ba cri siko bango musana bango ni na kata orchestre na nga donc nga na za na juste pour na sala ba dédicace na générique mais tous les restes ça pour na bango ça pour na ngate. Comme ce que ba leader ou ba boka na ba yemba ba faire ba cri ba animation na bon soki ba mona ngo ezalaka bien pour na bango ba continuer ba bongeza na pe ma bête mais nga pour na nga na ko sala ngote mais bango si ba mona eza na ngo bien ba continuer na bango pour na yo pour na nga ndeza bien te pour na bango non pour na bango soki eza bien ba continuer. Merci beaucoup Serge Moloso babi Serge Moloso za ozamna maele. Merci. Ozoki mango koza trop na grand-père bien. Ouais bon excès de uzana ba vie talara na za encadré na ba sage lwa ba jipe loboko ba vie na nga Frank Foala les sages hein ba vie na nga ba zebele ba Edo surtout Soluka ba vie Dodo Lukanu. Vous allez comprendre Gabez tout les grands Kelele Fanny Selos Ndombasi naza entouré na bango ba vie on a tout donc faut que na moi sagesse quoi. Pour nous, les boxité, nous les qui voyouté, donc il faut vraiment aux arana bâtiment bien encadré, bien entouré pour aucun ne peut le bosso quoi. Si vous êtes mal entouré, qui a dit qui ben qui a dit qui ben qui a dit et Serge Moloso bato bazota la fiche moi fiche kitoko baté clip kitoko mais bato ba ndena pressé na posa ba sombango na posa batala yango mais date ekobimaka. Merci beaucoup pour la question. Bon affiche déjà bimi et là c'est déjà que album eza nzela ezo ya nango date tout c'était pour ebika vraiment ben prévu pe alaga au côté ça peut date bo mona imprévu moye obimi ki adiki beni kande to lobaka vous comprenez donc ce que poto bima ba ki adiki beni te donc on moni que non tout tient na so date ya sortie te mais nzambe kaka asunga peut-être moi ou to bandi ou peut-être que aussi la te album e obima nango e manango tout ça on peut presser te mais e obima nango quoi mais obiki pauvre zawana pauvre musique yimta sa maramutu talara en pauvre les seuls producteurs tout gagné pour le moment yewana na communauté congolaise donc pauvre espoir en pauvre yega soka lobi que non bon muloso babilo dana benda na izina bon siko ebima lobby to après lobby ebimia le barbon kaya il va comme le roi Rambo ebima mais Rambo za fi na ngati bon sona mekoli moi muke mabe eza mabe te pas za fieti on doit défendre noko na ngana master na ngana nani tikindanga poto ti okasi sanga noko na ngana nani master na nga nani ona o défendre bango tout ba vi moni nga bato nyonso babanda musique avanga na zaka na respect na bango makasi tout ça là ba polémique na biso na bato ba génération na biso vous comprenez
Mais oh non, Koffi Olomide, grand-père Benz Boziana, de la jungle, vient en Weranson, Jibem Piana, Papa Wemba, Félix Wazekwa, mais c'est Google. Bango tuwana jamais ngana ko iko krechara batuwana mais soki biso na biso ba jeune to potana mais na cour de grand te wala ma nazo sama ba master génération nga ba respectera ma ba vieux wana po ba sali trop pour na mboka na biso na musique quoi ozo comprendre donc moi respect ce ba o yoka yoki wa yoka pété avant na pour éducation so kozano na ngote donc ya diki bene ata ba pesio ba l'action ndeni no ko sa pour finga mutu te mais soki obota mano ndengwana o finga no kaka mais biso to ba bien éduqué na yebike na faut na respecter ba vieux wana vraiment pour makambo bango ba sali na musique na biso non to sali en ngote ba place bango ba komi non pe biso to comité. Bon, ce qu'on a manqué va avoir respect par rapport à quoi? Talarak. Merci beaucoup, Serge Moloso. Date Ibanité. Voilà quoi, tout le monde a souka déjà, il y a émission à Bisso. Serge Moloso, date comme Ibani Nangote. Tout c'est la caca. Dans le but date Ibanité. Mais, sur une zamba lingi, peut-être moi aussi la tête, album et Bimanango. Pour tous ceux qui ont le match à Coupe du Monde, ou Bimanango caca. Merci beaucoup Serge Moloso. Nga na osonga soko yedenga otangela ta 3 musiciens. Oyo ba misi ba album oyo mona sur le marché mo tape no bité ndeko nga oyo asali musala. Ya mikolo to ya Nyoso mikolo bala mike 3 musiciens. Bon déjà na bala mike non na bala mike te na ba jeune le roi Abisso déjà collègue nanga Fabricas déjà coup de chapeau. Donc 5 sur 5 quoi donc album ma ça va. Les obéta tilelo, il y a ma 2 obéta partout. Et puis obi qui n'est dans la surprise de Belair. Nazara mana kini. Na yo chanteur mo azo sala susu, asala do azo sala succès mo sarante na kina uta ipe pa vient de la jungle. Igwe. Weranson. Ba bengi Robinho Muzo Mundibu. Obi gaza na succès. Ande on a biso alemba Robinho ba mot. Robinho aza pe na succès na kini. Tia. Tia va dans la succès. Boye puis na opesi ba coup de chapeau pour abeti ba générique na mi balé do ikangi mama sona kino ezaki partout zo leko zo yokai partout zo leka ozo yokai mutu moko si kona tang ba jeune mi balé siko mutu moko esuka na tanga na cour de grand 13e apôtre vient nga 13e apôtre YouTube ma vient nga en tout cas musala donc vient nga vraiment en tout cas ba félicitations à musala sali nazo yoka album ngo chaque jour en tout cas merci vraiment vieux au continuer gaka au continuer à Namsala na quoi. Merci. Merci beaucoup Serge Moloso. Yo pesi mo pao. Bah merci beaucoup à Bimisi 13e apôtre. Mais ce qu'on est loco ya sali wana na commune monyango bo monyango te. Et lo ni ya sali na commune. Oh. Yo kofi ba komandi. Ah, na bien ngape comme na nga Serge pe na ko compliqué ngo pe na sali na combien on pe na à l'inverse. Hein? Te kofi yo kofi ba komandi. Wana ko mutang sanga susungana siko problem ni nango yozolo bo moni na komba ngo siko pour ko fait comme maraka o double F na inasuka suko tu ba F misa mais kasi eza c'est le sentiment na c'est l'inspiration ne eza ka ndenge pe to sala inspiration ya ko sala nzembo bo so inspiration yeneti ngape album to le Canada Serge Moloso SMS même baloso tango mo ba komi Serge Moloso papa gentil est-ce que eza problème pour na bato bazo tala bazo mona papa gentil ils en ont problème c'est une inspiration ya kiti yo ce que c'est le logoté te menga sala ngwe logoté na yebi kezana ka stratégie ndule le roi ba congolais ba mesana ko interpréter ba magamba bato bazo ngona bandenge na bango kaka donc yo mona fo ba interpréter kaka mais pour nga na moni na ngelo moi mabe wana te na yebi te na yebi te Paul Loua wasoka moni nini so moni pe mabe ndenge yo zo mo po yo déjà moni mabe yo moni mabe nga komi 3 nga été ba fanatique na ngezala kaka mais siko yebisa ba fanatique tata soko zota mission mususu bozo inde ko mususu yebisa penda nga komi mon pao 3F wana mais siko na place pe ye mutango aloba no soko zuba musicien tout na bon pourquoi pas ye mo ko sala ga émission a expliquer siko pour na ye 3F wana l'accine de siko lobi de siko lobi beto benge to ya mai ah faut benga yebo yim taza mieux placé pour na ko expliquer makambo ya 3F pour nam su ye mo kazo a remarquer et puis à continuer en profondeur nam susu ya ndengu kutu mutabulela ete quoi le roi ba congolais ba mesana ko interpréter makaba mesana ko boulele ba tout trop donc c'est normal 3F c'est rien
votre moyen on est musique via beti pourquoi ka faut la 3F na yi soka le big non Koffi Olomide na so karma pas à comment appeler comme on est à l'envers bon suko ezape mabe zona au karma pas zoka komba karma pas tanenga komela ngo suko bat balobela ngo te pan lo Koffi a 3F après boko molandela ngo ah vraiment ba congolais ma ba congolais ma trop ba moka fo venanga je fais mandiango atala ngo po je fais mandiango so koti makambo peut-être makambo eko za bien hein. Merci beaucoup balobi na Ngos Club Elila Nzambe Ngos Club Elila Nzambe ningaza wana babi Ngos Club Elila Nzambe kanga basuki bien kataka basuki bien Ngos Club est-ce que vous allez ba mbote ya trop ya suka ndenge zala kaka ya suka ba mission oyo itaki yo nga ficha kitoko nzembo bazota talent nzembo kitoko clip à qualité bien ba ndeko no oyo monike non na musique le notem na musique obi que non noko penda il fait adano na garage à côté de formation conseil nous repesa obi ba mission oyo monike ba beta bien te penda no ba fandana la mine déjà musicien so beta bien te c'est etalinga manani et mon conseil quoi je que non de rependa non natangi yepe na kombo mais tel ozobeta bien te vandana te mbazate pona nga bazate kotanga ta kombo te te nga pona nga bato so basa musala manga bien o ezaki o musicien na yemba bien ta sa musala bien te na ebite pour mutuye mo so ebi conscience na ye o yike bato musupe nde bazawana akoza zo sa ne mabe mami yebi na ye ka zo sa mabe ata muta mukila ye pour corriger que même place on zo sa mabe on dit maneta o boto le coup de incompréhension donc ye moko lo kwa mi yebi na ye ka zo sa musala mabe donc ye mo mitika na ye nga Serge Nous na yebisa itika ozomwa dela sens ozobanga te ona banga na nese kuna banga ka Nzambe to banga ka Nzambe bata mukito respectera bango molo so bija question ngana tunyo kimi trois questions ngana tunyo wana répondre parce que premier minute otangi Robino otangi Fabugaz otangi Koffi trois personnes mais ba misupe no tangiti bon ba misusu na Robino vraiment ya kaka lelo te kasitozolanda omenga na uti na kina Nous na papa akini nazolanda pa moto akini te poso oza na kini ya mado so rebeti oyoka nini Robino azana crime moko boazo azobwaka bwese moto abomelanga libala yeyo momeli batia foin yeyo ozo comprendre donc bana nyonso ya mike ya kini na osalela publicité te mais nga azaka muta vérité na lobaka loko oyo o bato baosepela nango ozo comprendre lona ba donc là déjà muta ça musana bien o leki oyoki yeyo donc c'est déjà bien hein fabrica sa boire hey Amado donc c'est déjà bien nga pese ko na yepe ekota malamoko tina kat ozo comprendre Laurent ezaka makambo te mambo bazopekisa o musique bazopekisa yango musique ebetaka te na poto yango ezosala nini yango wana o bapekisa ekota tina kati na bien nini yango ekota siko na expliquer yo continuité nzembo yango pour comprendre kasi yango naloba ordinateur a bolingo na boye ekota virus chombo ya krada kumbu na boye zuwa pa na réseau tango na kosala pele ekota bala moko tina kati ekota bala moko tina kati ozo comprendre donc nazobaki ordinateur ya grade kumbu na boye zuwa pa na réseau na boye ezwa virus chombo donc chombo ya grade kumbu donc chombo eza portable na boye ezwa pa na réseau pourtant na obenga appel on ekota mbala moko tina kati ya portable parce que ekota tina kati pour leur ça la rappel à tout à l'heure avant l'être au benga nayo appel ne va non kota na kati on en répondre parce que où est le mal ekota mbala moko tina kati ekota mbala moko tina kati oyora ngo siko tina suka bandeko na yo bon bazwaka oya muki wana basepe na ngora ba comme soka ekota tina kati oyo ke fena nga pe mikolo ye na ye ekoti te Blumbe va ndenge mo na comprendre Blumbe mikolo partout yo ekoti te ekota mala moko tina kati ekoti te omoni siko suite masolo yoka uzaka nazaka mutu po biso nyonso tozaka bato ça je molo sko zano ya boaki
yo pe sko zo landisa zo sa lokola yo ne zo sa lokola bota ta moko mama moko ekota yekuna ekotite ekotite ebimi ekota moti na kati yoka mbala moko ekota mbala moti na kati donc appel wana oyo lamino benga nga journaliste na sa bogar ki non andeni Serge Moloso pona yamboka sifa pele ekota na kati so ekota na kati na oyambo ndeni ata ye moko vraiment merci beaucoup balobi baton so balingaka lami donvo jeunesse Saint-Esprit ça venait toujours match avec tokomo aussi ba fanatique tout ya poto na poto balobi si tiaka moko 3-2 poto na poto babi on so message kolanda tozala boye tina kin avec le coordinateur Adam Suduzolo na minito bana Angola to kodja na kati Angola masoka mite zo bana na Angola bana ya Afrique du Sud na Jobu babi masoka zo bana na Afrique du Sud Kalate boromona mon solo deux fois te balobi micro to na vitesse à danser mais ba pour la mais ba ni maté kombo na yo bien mais yo ne mutu mabe site na yo bien mais makambo eza na kati wana mabo wapi babi toza sans polémique to sanika ma solo Serge Moloso bato to balingaka yo pesa bango mbote na programme orchestre na aussi sana bato to batala yo moi to benga dédicace to benga moi libanga bazuka. Ouais, merci beaucoup. Donc, Mazo Pisara va salam et atro na orchestre nanga Mobimba, chef d'orchestre nanga. Nandenga zo battre l'orchestre na absence nanga et donc ba courage za atro, bozu déjà affiche yango na bozana on kini. D'ici là, peut-être Suginzambe asungi album na bino ebimanango et puis ngamoko na oya pour tout ça na bino masola promotion kan ndenge zalaka. Donc bozana bino tranquille. Kala te to sepela biso nyonso quoi. Quand ndenge zalaka na remercier quand même bato nyonso ba soutenir ngai oizake ukoza musika même na pembe no bengi ma coup de fil ozomona que non ozamo à l'aise JP Loboko donc na ko sepela vraiment na lobeza na cadre publicité te mais na signaler public que o bazolanda biso ke émission onde tozo sala ngona l'ami Donvo journaliste ça Bogar tout ça na kata salon JP Loboko na Marcadier Poissonnier. Donc, tokutana mingi na marcade pas JP Loboko. Wazane play, il vient appeler à Yambarane Mututu, Sogoye, Bosolano qui toque. Quand il vient à grand-père à Loba qui toque. Donc, sans oublier Paul Louawa, Tatanga Nataba, Fizokamba, vient à Mabekonganga, Tatanga Nataba Zana Pointe, Godé Kitumbu, vient à Gabens, tous les grands Kelele, et Dossi Tousolukan Koko. Christophe Mbenzu, les grands producteurs, Tobo Sanité, Vienanga, les grands sages, Frank Fouala, vieux Frank Fouala, yo vraiment, na Vienanga Dodo Lukano, Fanny Selo Sundombasi, Mère à Palais, Cécile Fekele, Maman Nelly, Cécile Fekele, donc, Basalam ya trop, Minga Oloba Veme Zate, l'obligation na Banotanga Tanga Komboa. Et ça la venanga pe dilando ça za wana pe na pointe donc basalam ya trop bango so batika ngate mami bakachwa lisi muzongo limousine bango tout baza wana donc venanga Congo kesi milambo Congo donc talaga yo donc Serge Moloso naza wana pona bino toza wana ka poto sepeli sarabino album na bino mot de passe ezobi makalate za na 9 titres ezobi na coffret CD na DVD vient nga JP Mandiango donc rien à dire le kambalo baso ezate ba salam kara na tout le monde nzambe asunga biso quoi album kande na lobaki moi to pesa date ezate mais tozo talela lokwa tozo ela ngo lokwa ezana en cours cité poto ela ngo lokwa match à coupe du monde album e obimana on kaka lokwa déjà affiche bimi donc album ezana on a usine moment on pauvre à cause de Babylore nyonso donc album e bimanango sans oublier venanga imave production Henri Wania na Kisasa petit na daka petit na yo donc toza wana kaka bobunda bunda nde maramongo eza po maramno ce qui est liboso donc pauvre musique qui toko espoir en pauvre donc yo ebika masolo onde to solaki merci à toi quoi. Voilà, merci beaucoup. On est avec Serge Moloso, on est au programme orchestre naye na programme album naye neko auto fandela ki babi mot d'espace c'est ça album naye yaye moko Serge Moloso
tozalaki na masolo mpona yango nga mpena motaka bambote na bato nyonso oyo balingaka biso babi na bana toujours motaki na derrière caméra le meilleur réalisateur babi Arnold Vuma ya Arnold babi 500 mégapixels balobi 500 mégapixels babi wana réalisateur à solo babi ba image ya boye ezaka pa na ye sans ye mawa trop napesi bato na nga tout balingaka ngai mbote ebele na napesi mbote nyonso balingaka ngai toujours kaka ndenge ezalaka oyebi ke malgré tout kombango natangaki na ngai yango natangi yango na ebandela émission mpe na bakatikati me na baremerciement mama soki azangi esalanga bien te donc nakoloba ke Thierry Mongita mokonzi afuna Thierry Mongita mokonzi afuna donc talaka quoi rien à dire. Merci beaucoup babi on ezaki babi le plus rêvé Thierry Mongita mokonzi afuna babi ndenge ezala kaka Thierry Mongita sikoza bambote ato na boza ntende ko na ngai babi Nervette Pablito carré vieille puis Nervette Pablito prêt à danger mona bilele mutabongo ebele Nervette Pablito babi na bosani te le plus rêvé vers petit naï babi Jojo Ngonda imene na ba Jojo Ngonda imene Jojo ya ba Jojo Ngonda ba imene ndenge zala kaka mbote trop esika yo zali babi na bosani te ve na nga Aron Bitoga ya ba Bitoga salon Plamedi motema ya Bougite ndenge zala kaka ambara kuziama nabi na bosani te basafu na nga mobimba ndenge zala kaka mwasi na ngai flosi belle ya babele motema na ngai mwasi na ngai mama bana 4 ezalaka napesi mbote équipe na ngai mobimba pour lelo mabanga trop pasi trop ebele trop lumière isengo babi mutu atikana te ozazaka na to lumière isengo ba lumière motema ya bibishi lourd de bondi bambote to merci beaucoup na ve na ngai JP Loboko oh la sur place ya kotala émission ça tout nous va venir sur JP Loboko. Merci beaucoup na vena ngai wana. Merci beaucoup balobi na saf tout na kin coordinateur Adam Suluzolo Cynthia Bombo réalisateur na biso moko Tracy la même magique bambote ya trop babi équipe poto na kitoko mingi bazo balingaka biso tozana pona bino fête mariage baptême contacter poto na poto tozana pona se passer chaque jour tout le monde na prochain numéro nande konanga babi le meilleur réalisateur Arnold Vuma 500 mégapixels bye bye ciao www.potonapoto 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 www.potonapoto